Usifikiri kama si tunauamini, tupate time kuambia bye bye. Tunasira sana ndugu zetu wanaopotea, ni lazima mkwende kwaje mupotee ndani ya Kongo. Monisco mkwende tu, umetumia vitu vyetu sana tu. Pesa niyotoka mulimupa kitu gani? Kupita barabarani na magari kujivimbisha. Tushalozungu wenu tunapenda kwele kwenu. Voilà, bandeko bana somi ekolo Congo ya solo ete bandeko lo sakomboka bino na kombo ya vuluzi kimbangu dans tout le monde. Lo sakomboka bino na kombo ya nzambe ya mpungu tolendo bankoko babatela moko na moko na kati na bino. Voilà bandeko toye lelo po ete topesa bino information le 18 novembre 2022. Lo sako omboka bino ya solo ke to komi ko sala mukuse po ete en tout cas réseaux permettre de sala molai. Voilà, bandeko bana somi kolo Kongo solo nenge tolo baka mikolo tu, voilà Fayulu et Bebeliye. Et Bebeliye a lembi opposition. Fayulu a lembi opposition a lembi ke akutana na Félix, bakutana Félix, abisi Félix ya solo mwana mai kope simbiti. Kope simbiti o papa na wa beta kitolo avec Mobutu, mais yangai eza ko simbate bwana avec to changer stratégie mususu. Voilà, moi na mai na ye Félix Chilombo bazo ko tala ndenge nini bako arranger parce que opposition ndeka kanise ko sala ngo ko peuple et simbité et bébé libango. J'ai ya papa na Kabila na Mobutu wana na biso lelo et simbité parce que ba peuple ba telemi ba mi ga. Ya solo bravo na la population ndenge bo comprendre que Fayulu alinga kinde a dribbler biso aya kité pona opposition c'est qu'il le kuta. Voilà et yebani pas tout. Et alors, alerte, mobilisation pour être, il y a solo victoire, et ça n'a pas beaucoup de ma population, et ça n'a pas beaucoup de ma peuple, pour être, il y a Kotala, il y a les bossos, et ça le coup pour être ensemble, on a biso, à ça les la grande victoire, c'est-à-dire que les Congolais, victoire, et ça entre nos mains, voilà, ma caboteuse, au salama, occidentaux, le lot, bitumba, tobaneko, bunda, kala, toba, mon ennemi, si côté, l'ennemi, tout décidé parce que les occidentaux va dévoiler secret na bango que bango bazali na base ya makamo poete bomoni na photo tout de bino na fiche wana bomoni ndeke Kagame sosi na ake ko kutana na ba occidentaux ba sepele mo mbote bazo pese que voilà musezo lo ezali ya ko bebe la bango na moment où toza koloba donc alors tokolo bana bandeko nyonso bazali ko luka minduki baza ko senga minduki donnez-nous les armes nous allons combattre donnez-nous les armes nous allons leur au front arrêtez l'hypocrisie personne ne va vous donner des armes même tout ce qui ennemi a kopesa bino ba arme te ennemi c'est qui ennemi ba o bazana tête ya pays o bazana quatre le pouvoir et sont les tout rwandais ba kopesa bino ba arme te bo bunda na o esengeli bo bunda bo botra minduki o ezali na maboko ya banguna. Alors, nous allons vous parler de cette histoire de la zone tampon. Zone tampon, au Mindele, bazo organisé. Voilà, na kanabo mwen photo, wana so botali bien beaucoup mona, na mupanzi wana, batuti Rwandais, oba utaki Kenya, bakofi. Batuti Rwandais, babandi ko kufa déjà, o to biseki ke mabela kimbangu, basaka na karangote, bango bakante ke ezaki maseki, baye na kati kolo Congo, voilà, babandi déjà milelo poete, batuti oba yaki wana, voilà, Bolanda. Voici le résultat des bombardements d'hier par Sukhoi 25 des forces armées de la RDC. Pas des rescapés du côté 23 du Rwanda. Tous morts. Voilà, tous morts. Alors, bandeko bana somekolo Congo ya solote makamboza koleka kuna bato wana bazana kati na confusion na kanisi boko tala ba photo oyo boza ko mona wana ba photo ya ba soda ya Kenya oyo ba utaki na kati ya Kenya ba komi na kati na Congo. Voilà, milimo na bango esili, ils sont tous morts. Voilà, bozo ko mona ndenge baza ko tika milimo na bango tebisaki bino ke bako kota me bako bimate moko na bango bako bimate effectivement bozo ko mona ba signe du temps au tebisaki bino ke boko mona yango. Alors, retour à l'expéditeur na kati na Rwanda kuna ezali ya ko beba botala. Wana bozo ko mona na kati ya commune moko na kati ya Rwanda na kati ya la police bitu masasi baniko beta na kati na Rwanda wana bozo komona eza na kati na Rwanda. Na kati na Rwanda, qu'est-ce qui se passe là-bas bandeko toko tiela bino ba vidéo oyo nyonso oyo ezali koloba ke ya solo bandeko na biso bazali yako lala te mais baza ko sala musala. Allez, c'est parti. Bolanda ba audio. Congolais surtout en particulier et
Congolais en général. Ngai Luzolo Makambo Diawara, bourgmestre ya commune ya Tembo. Na ye aopo na fixé opinion bawe balandaki audio moko ebutaki na Angola na Malange owe bazako lobela ba présence ya ba élément rwandais. Bon, nani audio wana tozwaki aujourd'hui ekokisi peut-être 72 heures. Na 72 heures wana balobaki ba rwandais bamonaki bango présence na bango na Malange na province Malange. Pe bazwaki bakotaki na mai ya lui. Tangwa auti mawangu aye kolanda wa aye basoki bato wana bakokoma. Ngai donc bref ezali ya solo basoda wana bati na kati ekolo Congo. Alors voilà. Bon, une autre nouvelle que je viens de recevoir tout de suite est là. Le sécrétaliste, il est toujours là. Il vient de me confirmer que la Soudan va repousser M23, va repousser la cité à Kibumba. Et d'ailleurs, d'après lui, ça c'est zone la côté à Rwanda, bah FDLR va côté kuna, la côté à Rwanda. Donc, ma côté à binde logique à Nekomi. Bah FDLR va côté na côté à Rwanda, il va vous bunda na Congo, il faut bunda pepa. Ingeta. La côté à Rwanda, bah ça c'est zone la Rwanda héros. Auto l'activité dans la carte na Rwanda. Nazangani ko capturer son na yalo bi bazo assister komba na Rwanda. Alo efandisi ba ya côté okimia. Ingeta. Alo bimbu mezo de la Rwanda, mbu mezo de la Rwanda na eto de la tira ba pokwa to koyeba apparemment localité mi palais Rwanda zo mi déjà. Mbu maninga jeté ba kotifar de ces salé bango apuisi. Voilà, nakanisi boyoki bien que ya solo retour à l'expéditeur Bitumba et Koti la Katina Rwanda. C'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Ne laissez pas que les Rwandais arrivent chez nous. Bah, Rwandais, le lot, Bazalina problème parce que Bitumba est zongi la Katina Rwanda. Voilà, Basoda na Bisso, armée nationale du peuple Congo, c'est que nous vous demandons d'entrer maintenant au Rwanda, d'aller accompagner les soldats Oyo Yubutaki na Katina Rwanda parce que Kagame a vraiment exagéré. Voilà, Bandeko, ya solo, Ezele Koyinda na Katina, Mabele Yekolo Congo, comme Bayela Kibiso, guerre wana, Ezongeli Bango, na Katia Mboka, Rwanda. Alors, c'est à nous, Bisso Tomeka, ko mobiliser, Bande Bisso, Nyonso. Voilà. En contrepartie, pour dire à la présidente, Chilombo a gagné l'élection. Voilà, Bandeko, Chilombo a gagné l'élection, mais Toyebi, Bissonostuke, ce qui se passe na Katina Estia Congo, Ezali, Bajeya Chilombo avec ses frères, ses amis, Tuti, Rwandais, Oyo, Bazali na base ya Makamu. Fie oto laksaki bino wana, Oyo tolobi keza na Katina Rwanda, Ogo mona wana, Minduki, Eyo, Babaniko Zik, ça déjà, poste ya police wana poste ya police na kati ya localité moko na kati na Rwanda eziki déjà moto. Voilà bandeko bana some kolo Congo toza ko continuer na information na biso pona sabino ke ya solo ezali ya konginda ya kosakana te. Alors baba ne kondi. J'étais dans l'armée rwandaise jusqu'en 2006 et puis je l'ai quitté et je suis allé chez mon frère à Bunagana. De là on m'a sensibilisé pour intégrer le CNDP. Et puis après, j'ai intégré l'armée gouvernementale. Là, j'étais à Bini, au 807e régiment. Ensuite, j'ai encore intégré le M23. Et aujourd'hui, je demande qu'on me réintègre dans l'armée régulière ou sinon qu'on me rapatrie chez moi au Rwanda. Voilà, boyoki bino moko barwande bazawana ebele na kati ekolo Congo pour bango bakota na kati ya armée na biso mais ya solo ke bako koka yango te po ete ya solo bande ko na biso baza ya kolamuka baza ko bunda ndenge esengeli bola.
Voilà, Bandeko, qu'est-ce qui se passe au terrain? Juste, la situation est très compliquée. Dans le terrain, il y a sur le terrain Bandeko, na biso ya armée nationale du peuple Congo, bakoti na katene masano, na katene bitumba. Alors, ce n'est plus la FARDC aujourd'hui, ce sont nos amis de l'armée nationale du peuple Congo, baza impliqués na katene bitumba avec Bango, l'assurance totale. Parce que la plupart des FARDC sont tous corrompus. Par qui? Par les Tutsis rwandais. Et voilà, Bandeko na biso sur toujours les vantés et qu'on a passé. Bravo, bravo, comme on vous a dit la fois passée dans l'armée nationale du peuple Congo, nos amis les soldats d'autodéfense qui sont très déterminés d'aller jusqu'au bout et de chasser l'ennemi. Alors, l'ennemi, Oyo na kansiye mokwazo kansake qui sont déterminés à ne pas lâcher même 1 centimètre de leur territoire, acquis sur le sang de millions de morts depuis la résistance du roi Moussiri, du Katanga à Léopold II, jusqu'à nos jours. Grâce à l'esprit des vaillants combattants comme le roi Moussiri, de Simon Kimbangu, de Patrice Lumumba, les Congolais seront toujours victorieux. Les idées nazies disparues en Europe avec la mort de Hitler vont bientôt aussi disparaître en Afrique avec la mort de Kagame qui est déjà vieux et mentalement instable. Le peuple demande à toutes les forces du bien, qui détestent le racisme, de militer. Le nazi autocrate Kagame doit partir afin d'y installer une démocratie qui va respecter les droits de l'homme et non assassiner les opposants, même à l'étranger. Les Congolais ont enfin compris toute la ruse et la malice de Kagame. Cette fois-ci, blague et sali sous-souté. Sokioye, Toye. Voilà les amis, Bandekote Fabino qui a solo mobilisé les amis, bon le bela bango que ba blague et sali c'est à nous maintenant de prendre notre responsabilité en main. La responsabilité que nous vous demandons, communiquer aux amis, passer le message aux amis que guerre tout que batebele bazaki ki diva bano kansaki bitumwe za la kate kolo Congo ezali batuti Rwandais eza ndeko aza koloba eza batuti Rwandais te eza Uganda te mezali ba occidentaux. Vous avez vu les images oyo eleki na katina G20 na katina G20 ezaki grand du kopana bango poete ya solo baza wana pona baza kolela. Ils sont aux abois les occidentaux aujourd'hui baza kolela bazo lela nini. La défaite oyo eza ko sala na katina Ukraine.
c'est la même défaite, la continuité. Le Congo, la RDC Congo, croyez-moi. Parce que Bango va déjà Moni, va continuer à Mobulu, na Katina Bango na Ukraine, Ukraine va bombarder Pologne. Ukraine va bombarder Pologne. Bon, on a déjà confusion, nini, et confusion, Ezali Kimbangu, voilà, Bitumba, échange de forme. Et alors, ce que je vous dis, beaucoup vivre et on a ma belle Congo. Bakoti, bako, bomana, bangona, bango, beaucoup mona, kalate, beaucoup, ça que oui, papa, ça là, on le baki makambo, boybakake, notre victoire est là, la victoire est certaine. Balak na bino balak na bino matondo na bino nyonso bande kono za kolanda biso ya solo ke na moni etike le biso ka moatan na ba to continuer information na biso. Alors matondo to pesa matondo na papa na biso Miguel de Santos to pesa matondo pa ya mama na biso ana lusakwe no matondo e pa ya Colorado City, matondo na biso no stobo sante mbuta na biso MKN papa na biso Francis Bitodi to peso lo sako pa papa Michael papa Emmanuel Yeko lo sako pa na yo bande ko na biso bonsoir mesana ko landa biso na kati na roka vulusi kimbangu a Congo TV lo sako pa na yo tangu mabiala lo sako pa na yo. Voilà bande ko stratégie oyo bato baza ko sala ezali la stratégie oyo badimba meka. Donc, ils veulent essayer. Ils veulent essayer quoi? De créer cette zone tampon comme je vous ai promis. Quelle est cette zone tampon qu'ils vont faire? Je pense que vous savez, l'ONI a créé une zone tampon il y a 300 km dans la RDC Congo qui est Rwanda et Kokokota, Ouganda et Kokokota. Vous voyez l'histoire Rwanda, une zone tampon. Et alors, bah, on répète encore que la Congo va créer une zone tampon tout autour, il y a Goma na kati ya Nord Kivu ba créer zone tampon wana po être ba sécuriser ba tutu wana po mboka na ba kanga mais ba ko longa te po être solo ba population ba comprendre. Alors ba population ba comprendre bango ba sa tu ba kimisa ba population ba kende na Rwanda ba kima ba kende na Uganda. C'est ce qu'on vous dit. Essayez de passer le message à vos amis, à vos familles. C'est pas facile, c'est vrai que Batebele, bazo comprendre sans s'engoûter. Pourquoi? Effectivement, ils ont plan occidentaux, les occidentaux, allemands, américains, belges, français, hollandais, bango va créer une situation canadienne. Bango nous so baza ko pesa ba stratégie wana pour bandeko bakima et ba imposer biso ba remplacer population mususu imposer biso la colonisation par la force. Alors passer les Boki mate ba essayer ko kampo soit ba bomba na bazamba les se calmer ba zongi mais koki ba ce n'est pas une solution parce que koki mais ko la rip aller non retour. Donc ce que boki mais vous allez plus revenir parce que pas empêcher bino bozonga pour être Kenya hier on a pu créer zone tampon mais au moni pas ben ko kufa. C'est pour vous dire que nous avons confiance à notre Mvuluzi Kimbangu et à notre maman Kipamvita et à Nzambe Ampungu Tolendo. Nous avons confiance. Alors, c'est à nous, comme Nzambe doit la confiance dans Nzambe na biso, alors, tout ça na biso nyonso to bunda et longo poete to benga banguna. Il est temps. Voilà la stratégie oyo bazo kolinga ba benga na biso poete ba occuper ko bana Nord Kivu tina katina na Tanganyika ba occuper la région wana pour basala ba pays wana mais ba kolonga te pour être ba population bazali éveillé et vous la guerre à 100 ans guerre à 100 ans bondi melangai guerre à 100 ans et qu'on s'ala te pour être baza déjà affaibli. Les occidentaux l'OTAN sont déjà affaiblis na katrebi. Nous allons vous expliquer ce qui se passe na katia mamokili pour être baté belé baza pour baté. Voilà la situation sur terrain Tobi Binango déjà ba tout de l'eau baza ils ne savent pas comment ces gens-là, on se pose des questions. Comment est-ce que les Tutsis arrivent à que tu peux accepter que Lukanelo va travailler pour les intérêts des Occidentaux? Ça, c'est la grande question que nous nous posons. Et pas seulement des Tutsis, mais il y a aussi des Congolais qui sont complices là-dedans, mais ils ne savent pas qu'ils travaillent pour les Occidentaux. Mais les Occidentaux ne sont pas là sur les champs de bataille. Qui meurent dans ce champ de bataille? Ce sont vous, les Africains. Et alors, raisonnons quand même. Bourgeons le col à bateau pour dire que c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils nous poussent d'aller combattre, soi-disant, vos frères? Et dans l'entretemps, c'est pour leurs intérêts, mes frères.
lelo na kanisi ba tuti ba ko regretter ngo trop tout ce qu'ils ont fait. Alors na kanisi ekozala trop tard pour na bango. Voilà, c'est pour cela bon moni tapis rouge o etandami o eke kotangama na katina mboko ba ke ko sangana kuna Bali. Voilà na katina Bali. G8 et G20 ke ko sangana bona nini po ete ba meka ko kutana ba encourager Paul Kagame qui a continué de tomber dans la bango c'est le chaos. Mais on les rassure déjà que le chaos est déjà là. Comme ils ont échoué dans la Ukraine, je vous assure, Mbala Moko va échouer dans le Congo, va kolonga bisoté. Et alors, éveil patriotique et continue. Alors, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, l'Ukraine, guerre des alliés bundawana na katina nini, les occidentaux, bazal le la katina confusion, alors voilà, l'Ukraine bombarde la Pologne. Pologne et Zakaka, membre à OTAN. Comment a-t-il bombardé Pologne? Voilà la confusion Oyo et côté de Bango. Alors, cette leçon, je pense que ça va profiter aux autres qui ne comprennent pas quand on dit, surtout à ces tout Rwandais, de comprendre que vos amis, là, vos parents qui vous poussent d'aller se battre avec vos voisins congolais. Je pense qu'il est temps de comprendre que voilà la confusion. Ils ont échoué à l'Ukraine. Je suis sûr et certain que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, nous allons le vivre encore en RDC Congo. C'est fini. Parce que déjà, kuna républicain peut baloupi. Non, injustice au sali, au bomi mokili. C'est notre tour. Maintenant, nous allons récupérer tout avec les erreurs du passé. Donald Trump a commetté qui peut être attiqué là-bas démocrate. Comme moi, tant, voilà cette fois-ci, à la présidence, on a quantifié, Berer, on a passé, et qu'on y a le suivi. Voilà, cette guerre par procuration, autobusek binon, alors, c'est à nous maintenant et les autres de travailler ensemble pour dire non à ce qui se passe dans notre pays. Donc, nous sommes dans la catégorie politique, dans les affaires politiques, dans la catégorie Congo. Il est temps pour vous de comprendre que il est l'heure pour sauver la nation. Malgré vos tendances, malgré vos non-divergences, oublions ça. Mais le plus important, comprendre qu'on a été tous, non, vous, surtout vous allez trop manipulé par l'Occident. L'Occident a induit une erreur pour détruire Mbokanabino. Mbokanabino est à détruire, alors pour Nanini, alors comprendre et le nini biso tozako le belabino butu na moyi ade bolanda mbote bande kona ba kongole bomoni bato ba osime terrain na mboka na biso bangoyo Moïse Nyarugabo Roberwa Alexis Sokinanyoyo tala chilombo na kati na bango kangi photo na bango tala kwa kisengi moko na kati na bango tala o mususu akangi maboko kwa mosantu ndoki tala bizimakara o mususu na iba kombo na bango te soki bananyoyo bato écoute balingi ba dominer biso donc baza ko dominer biso déjà pour biso to na kata distraction ba komi déjà à niveau moko supérieur na kata mboka na biso ba koti na kata ba institution ya mboka na biso bana na bango ba domination faut ba dominer biso ba congolais faut to comme ba esclave na bango parce que na minute to rolo ba biso ba toza déjà tozo mona toza sous ata ba coordination na ba banga ka bato mabe baza sous homme liboso ya bato babanga bato po bato so travailler na bango boyokani soko travailler bango te na kati mboka na biso Congo ba bomba NT ba ko la kiso ke okomi monguna na bango yangana botiko lo batilo mbana na danger tilo mbana danger te boso tilo mbana danger ako kansa photo na mobo ete ngeta mama donc ba boma muze po muza boya kama kamna bango muza boya kama kamna bango yango ba boma muze bazo vivre na kati mboka na biso bazo mbenga ba congolais mais bazo partager loko moko te na biso ba congolais ndenge za boye bazo partager leur te oyo alati cravate nzela oyo natala interview na moko boazo lo ba fait tout orgueil azo ko diminuer biso ba congolais azo tata biso que ba congolais to za pamba liboso na bango ozo mona ne ba comme mi bange na Congo pe ba ko objectif na bango ba kota partout na ba gouvernement et na ba institution mboka na biso ba koti parlement sénat mais ba lingi biso ba congolais tam kiete pe otika ko linga biso te baza danger permanent pour la génération future na biso ba boursa bana na biso bazorango ba ketangisela ngo bana bango na poto po bana bango ba ko dominer bana na biso na maboko bato makila ya ba congolais bele za na kati maboko ya bato tala bango wana na moko ya bango Sama Lukonde moko ya bango politique na mbe ya bango
biso bakongole tokoti na distraction batira biso badistraction ndenge na ndenge masanga banganda miziki mais baeglise